Manik de John. Okei ba Congo oye na fufute oye ne lokote. Oye li kaka Karine Mokonzi. Liboso oibandi ayabo sala. Sikoyo obaluki okomi kofinga ye. Osuki wana te mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Manik de John. Obandi bemission kaka na Karine Mokonzi. Problème eza te. Mekobosana te obeti krimoko. Basomba bandako, ba voiture, batikela yo kaka. Succès ya internet. Manik de John. Olobi liloba wana ezali liloba batu bayoki yango kaka neti liloba nyonso. Me ezolakisa tina okendaki ba Congo. Po oke ba Congo 2 fois. Oye na fufu te, oye na kikedi te, oye na kwanga te, pondu te. Ndenge okendaki, ndenge ozongi. Valdi Tambwe abiki makolobisa o te. Alors, sikoyo, koko na yo, basali ye échange na kri o bapesi yo, olobi kri wana eza ya yo. Tango babwaki yango na mariage ya Grace Tembo, eza kri na yo. Oyebi kri yango no? Masas kalikile, tire, masas kalikile, tire. Olobi, tango babwaki yango, elakisi bayebi ke yo ozawana. Donc, kri bapesi yo yango wana. Pokang internet. Masasi ya liboso. Yango wana te obeti koko na yo. Wana eza affaire na bino ya famille. Mais nandimi teke. Soki na bazayi bapie o biloko moto. Okozongela kaka Karine. Po ezo lakisa. Banda outaki ba Congo. Obanda okanga liboso na ba charge. Moko otiki to kangite. Moko ozongi. Ozalaki na mitelengano. Bokutani na finek na parazad na matete. Me oyebaki. Osali nyonso. Siko tango yokaki Karine. Akomi ko défendre famille ya le King Fali. Osalaki liboso neto bude. Me tango tali gazi ya Karine Mokonzi. Omoni ndenga zo ningisa poto. Okomi Karine yakato sala. Kaka semaine o elekaki. Karine yakato sala. Nandimi Karine ya. Karine azaka mwana malamu. Karine mutasala nga boy. Karine mutapesa nga boy. Me kaka semaine oyo. Grace Tembo bali. Mutu oyo finga. Ofinga Grace Tembo na ndenga kosakana te. Rien yonde mutu ka soni po bali. Ozozwa soni na yo ocha yango na Karine Mokonzi. Yonde mutoza na mutema mabe na Grace Tembo. Ozwi mutema mabe no oche na Karine Mokonzi. Yango nganga na yo na ba Congo. Tokende kaka na mukuse. Mutu apesi yo kri ya masasi kalikile tire. Ayebisi yo ndengo kodondwa na internet te. Po odondwa sans kisi, sans ba Congo na kombo ya Karine Mokonzi. Grâce ya ye moko Karine Mokonzi. Afungolelaki yo maboko pe motema. Afungolelaki yo pe kamera. Apesaki yo pe bakado. Yo moko utolo bango. Karine Mokonzi apesa yo biloko ebele. Karine Mokonzi azala toujours bien na mwana na yo. Olobi yango bien. Olobi pe bien. Karine Mokonzi amemane polo elamba ya Prince Babia na ba mama ya Iliate. Olobaki yango.
olobi oza kosala yango kaka mpo soki na Angelica Madeleine la chose so confesse okonfesse bato si bayebi makambo ebele ya malamu ya Karine Mokonzi ebimi na monoko no moko oye lisusu oleli osala na Karine batuni yo bakestion balobi orepete okumisi sikoyo obandi contre Karine Mokonzi mekanisa na yo mokoko ata otangaki na lycée de Liège oyo ezali na Madimba problème ezate ezakaka na kombo ya lycée de Liège soki po tanga na bandoto ndenge moko kaka me na mayele no kanisa bien eske na moment oyo Manick de John to solola olobi ozokokisa 45 ans na moment oyo vraiment yo zonga okoma oloba mabe mpo na Karine okoma koseka Karine ozoyeba te na bato bazotuna bakestion bazoseka yo oyebi yango te na moment oyo ozokumisa Grace Temo olobi ntango bokutanaka bosololaka oui Grace Temo moto asolisaka yo parce que ayebaki akosimbi so touche mais tala bien kofinga yo fingaki ye sikoyo yo sala nini na vie ya Grace Temo oyo Karine Mokonzi asala mokili mobimba eyebi yango mokili mobimba emona yango mokili mobimba eyoka yango tina munoko ya Grace Temo ye moko bien sûr awanganaka makambo mosusu mais oyo kaka Grace Temo andimaka eza ebele Manick de John ngai naza na toli ya kopesa yo te me na mayele na yo Manick de John awa olingo kanga internet oza pe siro kokanga ngo olobi bango basomba mapango basomba bavoiture batikelo kaka succès internet en tout cas luka osalela ngo na ndenge mosusu surtout lokola so beti masasi kalikile ezwi ya yo propre koko Valdi Tambwe abeti yango ntsangi bapaster na ye bakangi yango na ndenge ya molimo alors linga osalela kri na yo na ndenge bien linga osalela eloko no oyo utozwa na bakongo na ndenge bien sino te ekokende perte pamba na kombo ya Karine wo ezali vérité soki mikolo eleki olekaki na fimbu pa ya pegi titan soki bayambaki yo parce que bamonaki outi bakongo ochange look oye na cri ya sika masasi kalikile lokola pe mwa succès ye yo mwa muke bayambaki yo tango bayambaki yo olobaki no pe mabe ya Karine Mokonzi te olobaki malamu etalamaki ya trop siko ozoloba mabe po na nini okozwa nini po soko olobi no kaka vérité ya Karine Mokonzi awa bozokotela Grace Temo po bozali na Congo Karine Mokonzi aza na poto problème eza te mais Grace Temo kala te akoya poto akotiko mpe kuna okokontinue kokotela Grace Temo mais zala sir Grace Temo naza sir ata à 100% te makotikala kotindela yo mandat te okotikala kokende Western Union te zala sir mais soki ozwi likambo Karine Mokonzi asungako na tous les moments biso te moto olobi yango landa kaka video yo moko salaki na pegi titan na fimbu bandela yango ebandeli tisuka zonga na ba video kaka osali na 2021 po na Karine makambo olobi ya malamu po na Karine eza deja ebele olobi yango wana soko ye po loba mabe po na Karine okotela Grace Temo to kotela mutu mususu Manick de John yeba yonde mutu zobima ndoki kaka na bato oza na bango mekobosa na te Jonathan oyo akufaki aza mwana na liboso ebongi ezala nkolo mutu abengisi ye po nkolo mutu apesaka molimo mais soki otikaki ye na bakongo na masasi kalikile zala se Jonathan atoza mama na ye
mais oyo akendaki aza mwana na liboso. Kanisa yo moko. Ngai papa robo nasala nini? Nasukisi awa. Na mawa nyonso po na yo Manick de John ozako bina masasi kalikile ozako miseka yo moko. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.